à peine insouciance dans un contrat pour la test. Maï, nous avons produit à Belvitivité. Je suis chef. Je suis chef dans le groupe SIM. Je suis chef à discipline. Est-ce que pas maman Olive, devant maman Olive, sont dans la dynamique au fond. Tu sais? Non. Face à maman Olive, attends, toi, dynamique dans non. Et dit, il existe des gens comme moi. Surtout en relation bien té. Hein? Surtout en relation bien té. À tout ce tata nabiso, non, ça semble dire. Naturellement, tata nabiso. Non, on doit d'abord commencer par être vrai. Biso na biso, il y a qu'on l'ingane solo. Biso na biso. N'Internet m'a greffier bâté. N'Internet m'a juge bâté. Internet, il y a tata na bisoté, maman na bisoté, nous qu'on a bisoté. Si on a des problèmes parce qu'on est humain, on ne peut pas arranger l'amiable. Quand il y a la mort, tout ça dit semblant. Et on a l'ensemble. Mais en réalité, on n'est pas ensemble. Les théâtres que nous pratiquons, ils en attendent. Et si là, que peut ont une vie normale, pourquoi on nous consacre au monde au quotidien tâche dans le thème baninga? On est tous les caca, mams, asaliboye, asaboye, asalaboye. Ah, ana malamute. On est tous les canaux TV, belle vie, hypocrite, nini boy. Ah, ça n'a bien eu qu'à te na l'okutati. On est tous les baka, bon, to qu'on le batte que ah, na simana eto ebi pe bakingandi. C'était temps ya pewaye banakité. Ma prophète babimakate. Lelo, il est Pierrot Ndombasi, tonton Loulou, 4K, Boloyang et 10 mères filles d'Afrique. Dans ma communion, la prophète m'a commis au bima. Mais dans l'élève, pourquoi? Parce que comment un prophète de Dieu peut parler des choses comme ça, il n'a pas réfléchi. Mais si fidèle nyonso ya haute bascule bambote ba bonjour ba bonsoir, ça dépend ya air bokozwa vidéo oyo, ça dépend ya air bokozwa émission oyo, analyse oyo avec votre CPI Darling Love, la maman de Darcy Misenga est là. Vraiment avant to banda nako banda ko pesa mbote à le grand manager Papa Tigre depuis États-Unis, Papa Nabigaël, Bambote Nayo vraiment ébélé, et le mot na libota na mobimba. Bambote lui sous la poutine de l'écriture, au capite de l'écriture, pièce rare de l'écriture, Mama Maman écriture à Moussouni, hein? Belle vie Candy la patrona, film na biso Ezawana meurtrière. Et ça, on a déjà disponible à l'hôpital qui 3e épisode. Kitoko wapi. Ba famille libota et saligu makasi yaya ménopause sa mobali. Et bon, ma mobile a géré on a ménopause. Ce qui mouto a la mobilité la ménopause et puis ça caille biloba loba. Azaka jité. Aïe, je peux s'y passer. Émission, vous avez droit de savoir. Vous avez na droit à koyeba. Tangu CPI. Nabino ayaka sege makamba solo la ezali tout solo la nous d'abord sur makambo ezoleka sur la toile affaire il y a tonton Nabiso décor tonton décor à ces manifestants qui et puis c'est vraiment polémique parce que makambo tonton décor à l'obaki il y a des gens au besoin interpréter un mot nandenge yamabe il y a des gens qui fait des analyses nandenge il y a bien pour comprendre nini tonton décor alingaki aloba balandi nanga ya haute bascule tora nanu moi eloko moi mokie et bongo tokota na analyse na biso ya OK.
tala biso awa tosimba bozela ok. Merci beaucoup balandinanga ya Hot Basket. J'espère bon monaki ba audio oyo et bande koleka et circuler, je sais pas, les émissions. Ba katikati ba audio, il y a des gens au ba osaba analyse sur yango. Bandeko tozo banane bandeli ya likambu et puis toko kene na suka ya likambu. Bandeko balandi et là comment ko elobamaka awa Belleville à Kabola théâtre mais batu bayebi te que théâtre Kabwana depuis 1912 batata o bayaya o ya mikolo pe bakoka ko réussir te na nzonzi baiki bazumbongo o ya kotourner te o ya kotourner te soki producteur ayepa na yo na benga na kana oyo te na kotourner na yete mwana bengeza te pona to yo ngatonga wana nanu structure ya Bella production nanu e ya quitté. Et bobimata madame Belleville aye productrice na biso ya Musuni maman na biso Belleville Kandi tango aye Bella production eye wana et puis madame Belleville a bimisi akomi bande ko balandi tine mu pepe eye ko banda awa e bandaki faut qu'on soit et bandaki ko finga mutaliboso des mères nyangi et finga qui est des mères à se manifester qui alobaki o kokaki koloba Saint-Louis. Deuxième mutu et qui ko publier Jerry Kobetox papa kubuta famille libota ba a cité titi to ko mona misusu. Troisième mutu aye ko finga tonton décor. Kofinga fini tonton décor nangambu ya baleza ba coupe qu'on se le dise parce que bangonde baye na ba problème oyo et pas na bango balinga kolekisa matière te parce que famille libota apparemment biso neto opesa bango matière so biso to lobite madame Belleville a comité a bouger te matière et kozala te bakolia te bakoteka te bakusomba te. Et comme décor à siliki, décor à retourner les sous na belle arte, boye, et yaki awa, maman top, aloba retourner te filmer, maman top passe à la carte. Tolandi ba audio oyo, tolunga na bande kolanda ngo na privé na bokebi, na landi yango pe lisusu awa, elongo na bino balandi nanga ya Hot Basket. Tonton décor aye koloba, azalaka na contrat mon côté na Bella production. Je suis d'accord avec lui. Et puis azalaka na tina kozala na contrat na Bella production. Je suis d'accord avec toi mon frère. Ça n'engage que toi. Toi si maintenant il a contrat parce que l'autre il y a point par point. Maintenant c'est pays culpable. Tobandi na likamba contrat bato belé bazoye baté contrat nini madame Belleville asinisaka ba artère na ba actrice na loba yango soki bozongi na matière de famille libota news bokolanda maramo na loba kuna na loba contrat oyo madame Belleville asinisaka ezalaka contrat soki ndenge filme na biso ezoleka boye bandeko biso to kamui to rabato dit double discours te na lobango na relobango ba vidéo ici le parole s'envole le vidéo reste nga darling CPI na bango na sala analyse nenge film na biso meurtrière réseau le kaboye batu o baza na kati ndenge Davina a poualisé azawana la millionnaire ako signer contrat aye ba pesi mbongo ya filmé selon ba tableau oyo akozala nango atie mokolo toto
a signé contrat pour un film. Ne contrat oyo Madame Belvi a salisaka. Tellement les abakouk, boza ba peuple moko, boza ba fan moko, je sais pas moi. Malgré Madame Sila Lobaka, boza ba les abakouk du ciel, boza ba fan nzamba pesa ye. Mais boza batoyo, bo resonaka bien dit. Tant bino bozo ya koya na contrat, bakanga ki décor, bakanise ba kosibiso décor azali na contrat. Madame Belvi appelle ça artiste mon côté actrice mon côté contrat que oyo nenge na le passé Yves Lubamba notre producteur il y a Top Vision que je salue papa a salaka contrat na Madame Sila a koki ko tourner place mususu te à part na Top Vision. Au moins dit contrat oyo les abakou bino bo sa référence. Bon, ça référence il y a maman na bino Sila o asaka dans le passé. Et puis Madame Belvi elle côté la vie non. Oyo a Beckham na benga ye Beckham pomba sen. Ako ko arrêter carrière na e boete. Aya tali sa bi non. Wana talent. Donc oko sukaka na Top Vision te oko za limité te et aussi mbate. Madame Belvi da salaka ke alongola Madame Sila et loko wana. Madame Sila boya contrat na Top Vision et à qui bongo. Mais oh Madame Belvi a ça la belle production et ça différent. Mouta a signé contrat pour un film ou bien un film. Selon Madame Belvi a comme écriture naïe à Moussouni, ce qu'a commis écriture naïe à Moussouni, a dit que na 5 films on est na commis bon non pas d'accord à cause là. Ba ko benga yo bureau et bengi yo oyo signé contrat pour 5 films. Exacte que a signé ça bango contrat nega Yves Lubamba signé ça Madame Sila te. Loko wane kangaka maman la bino Sila. Ya mo wana lelo susu boye bozoki si yango. Décor à lobby bien. Côté ni bino bolo ba ke décor abimisi Belvi libanda. Décor abimisi lokuta Belvi abimisi ngo place ni. Alors bibi azaka na tina te akape na posa te ya ko signer contrat na bella production. Pour signer contrat na bella production a ko tourner pa imorote tiko banana chaîne na ye. Et le bino bo osaka ko comprendre. Alors que Aza chef na groupe Simba chef ya discipline. Mais ça grade na ye biso no soto ye biango. Et puis Madame Belvi soki a quand même pas ko étouffer banana ye. Ba Tegra, ba Maria Longondo que je salue. Hein? Maria lela otalanga. Ngade na fanatique n'est pas fanatique na. Akanga kabangote ba Kenny akanga kabangote. Tomo na bango ba tourner awa. Kenya ude ko tourner pas grâce lozolo. Film oyo ya mulangi wana. Tomo na Kenya so tourner biloko ka Cardozo. So Madame Belvi akanyina lubano ya boti na maternité te ya traité. Obango kaka décor aza collègue na na groupe na ba problème na décor boye sengo muneni na ngonga o baleza bakuba bisanga ko ya film nini si la tourner. Ba film asila na 24 ans le bête combien de vie premier épisode le bête combien de vie boya oyebisanga. Bo ke kana ba futilité bo ganga ya nini. Belle production. Donc, Madame Belvi va déconnecter parce que bango pe faut baya rocha poa baza très important na miss Madame Belvi et puis na miss la biso ba jalelo Madame Belvi. Tangu bino boyaka ko attaquer bango na lobby ba comédien pe o bozo sa ke boyoka na Sila. Maintenant, c'est ce pays qui parle. Na lobby boye bino batu boyoka na Sila. Bon se préparer bien. Toyeba ninde bobenga kana wa téléphone. Ah
bozozonge pas sila boke retourner soki bato sila balali balamuki babandi kofinga bino nde basalaka comme d'habitude bobenga na batelefone te botala nde baofinga nga botala na okomprendre te bosala ngo te parce que wana boyaka kozonga epa na biso totushaka bacomédien te parce que biso famille bota totushaka bacomédien te wana boyaka koluka biso mpo todefendre bavaleur na bino boyoka ebongisa na sila boyebaka bon se prépare ka si la biloko ya moi soko le biloko ya moi zambam bon comprendre biso pekisi bino réconciliation na sila te et puis tango bobo yaki ko tourner pas sila bela production te nem te pekisa bino oui madame Belfi nem ta pekisa bino te bon kanga ka sentir na bino bien parce que bano finga tonton da Costa na ba film a bano tourner na SD mais bazwaki matière à toto da Costa ba finge ti mwasi na kokite asengi na divorce a bibi na ndako yango na lobi ba comédien oyo ngala zocha bino ka ngard bokende bozonga madame Sila bo tourner pas Sila bevi akanga muté maintenant ba tourner soki ba bandi ko finga bino bozonga la biso ba communicateur na madame Bevi te na ibi oni na oloba parce que ça sens temps. Comment bien le bo sa campagne ya mabe boy bokende bo tourner de bona mino Sila les jeunes producteurs a tourner babilo konene nga tourner wana ya madame Sila ni ya bela production nini na lobi bo betela mwana ya mutu tolo te mwana oyo mama na ya bimisie na maternité po bazwani ba problème ou ba différence parce que madame Befi pas zwani un problème te mwana ndaza complexe mwana ndaza mwana mabe nda bunga nzela menga bunga wana mais on change pas l'histoire et talimisote to yebite OK likolo na madame Befi ana ba valeur madame Bevi ana ba bombote ana basi kitoko obazo incarner ba rôle kitoko madame Bevi ana bana partout te donc à moi ça avec beaucoup de valeur et puis beaucoup il y a ba respect pour comprendre biso le Robin ça biso ezate en tout cas famille bota restez tranquille la ville est tranquille ngai sepe na mino na sawana pona koyebisa bango vérité tokotala bango ka ndenda ko ezika ebebe bonga eyindela bango esambwisa bango epanza bango epasuka bango parce que ba comédien bozaka bo tourner pas Sila bato Sila ba ofinga bino Sila sala elote aolongo sa vidéo te a bon entendeur sali na komi na suka analyse na komi na suka mo analyse mukena yako sala yango wana koloba sur makambo ezole sur la toile pona noko décor ngai CPI na bino na moni eska noko décor alobi na ye mabete ezokipe soka poni ke a tourner et pas madame Sila nenga boya ki ko tourner pas madame Sila ezaki choix na ye soki pa le baso na ko tourner pas madame Sila ezape choix na ye muto okange azati aka pe na tina yako zala na contrat na bela production pe zaka na tina te yako tia yako forcer tonton décor azala na contrat na bela production. A bon entendeur, sali place wana. Merci beaucoup bozaki ebele ya kolanda émission na biso na Hot Bascule. To monani na biso na émission oyo ekoya avant to kabwana na kopesa mbote na papa Tigre. Lisusu, un grand merci, c'est grâce à toi. Soki CPI Azaboye na plateau moi kitoko malile ko betaka. Madame Belvi kende liboso ba flair nzamba kata ba inane pa batu nyonso basela ko ba analyse mabe abakisela yo to monani na biso ba bye.